bonjour la famille. Mama Bijou naye ko présenter bino appartement na biso o ezala canaré des chaussées to benga kango appartement numéro 1. Appartement na biso numéro 1 oyo ezali na chambre, salon, cuisine. Toza na chambre, salon, cuisine. Donc appartement na biso eza propre makasi. Donc o bozomona eza na salle à manger. Bakiti nango yango yo. Appartement la biso oyo eza nango na prix moko ya makasi te. Mama Bijou alobi benga ye osala réservation ya appartement oyo bozomona ndenge ezali propre. Tokota na katikati ya salon oyo eza chambre nango. Chambre nango yango yo omoni ba regard wana tosali okoki koya na biloko ofungoli otandi biloko na yo awa. Donc lit nango eza nango lit ya 2 personnes. Eza vraiment munene makasi te, mais eza vraiment ça va passable pour na 2 personnes. Eza na climatiseur. Chambre na biso yango yo. Tokota totala toilette nango. Toza la douche na biso douche debout. Oboni toilette yango wana, place à kobrosser yango yo. Donc appartement, chambre, salon, cuisine. Tozo ke lesko kuluka. Cuisine nango vraiment eza propre makasi, eza pona bino bato bozotala pona babone ya Mama Bijou bato mopesanga confiance boya na appartement oyo appartement numéro 1. Mama Bijou alobi bokozala jamais dessus totala siko cuisine nango. Tokoti na cuisine na biso oyo ya appartement na biso oyo tobengaka appartement numéro 1. Toza na congélateur. Totia yango wana pona bino. Toza na frigo. Toza na cafetière. Et puis toza na réchaud ya 4 plaques. Cuisine na biso eza munene makasi. Botala eza na espace. Cuisine na biso yango yo. Okoki pe kotia bakiti awa. Ovandi ozolamba okozala jamais dessus. Omoni cuisine na biso yango yo. Eza wana Bino. Bonsoir la famille. Mama Bijou naye kaka ko présenter bino salon na biso ya sika na appartement oyo tobengaka appartement numéro 1. Bandeko oyo bosi bokende kuna bovanda kuna. En tout cas to saleli bino surprise, to changer les bino bakiti normal, ba divan to changer pe salle à manger. Et pas la biso de musala, donc musala ezokende nango malamu. Mama Nadine umela botala salon na biso ndenge to changer bakiti, to changer les bino pe salle à manger. Ndako bozomona ezali chambre, salon, cuisine. Et komaka pe 2 chambres, salon, cuisine. Benga ngai osala réservation ya appartement numéro 1 okozala jamais d'ici. Merci.